na nikisema kwa Yesu Masia kwa kusema wewe na mstari sana ule mstari pesa ni sawa wewe utatahula na kazi wewe utatahula na lola porque Cristo pepa za força na yosa asa força ya baba yo asa força para kutema papa sunga bisola tusika tungo onza tusispa esprit onus nata kabara nzambe na momate esprit de dérangement na banamité esprit de distraction dans mon maté, esprit à kilo, esprit au bimisaka bato. Peut-être dans mon maté, avant qu'on comprenne le monté, tout cette histoire de la pomosse masia. Puissance à moto et pouba. Et zik qui ça les quatre toba. Et zik ça va de l'histoire connexion sur mon ténèbres. Et zik katosika. Le milieu papa vous voyez. Faut le bismato. Pour que ma mère me tienne biso, pour te malheureusement yo comme là. Et tout le monde est tout le sana kwa tesikana kwa Yesu Masia. Amen. Merci tout pende ko tanga balazambe. Tout tanga na kotanga donc en français Nombre chapitre 16 toujours les 5 premiers versets. Tout terminant au tanga balazambe. Nombre chapitre 16, verset 1 à 5. Tout le temps de la commendation. Lévite moko kongona ekore mwana Isha ya libote ya Keate ayokana kina bato misato ya ekole ya Ruben pour batomboke la Moïse. Ezaki Datan, Abiram, et Bana Eliabe, Bet-On, moi et Pelete. Ba Israélite 250. Oyo bazaki ba konzi ya mabota, pe batoma elisanga, basanga na kina bango. Bakei ko zinga Moïse na Aaron, pe na bango, bokomi ko l'exandelo. Bato nyonso lisanga Israël bazi bato basantu pe Yahweh azena kati na bango bongo pona nini bozali komimonisa lokola boleki bato nyonso ya ekola Yahweh tango Moïse ayoki boye akoyi elongi na se sima lobi na kore na bato na ye nyonso boye lobi na tongo Yahweh akolakisa nani azali moto na ye pe nani azali moto ya bosantu po apusala na pepe na ye akotika bobele oyo moto oyo ye pona pa posa la pepe na ye. Alléluia. Tovani. Temne biso tozo kansana tongolelo oyo ezali nini moto akutanaka nako na tango azo critiquer mosali ya Nzambe oyo asali bolamu. Alléluia. Nini moto akutanaka nango tango azo critiquer mosali ya Nzambe oyo asaleli na nguya ya Nzambe asali bolamu. Moïse awa toyebi musala salaki yende Nzambe aitilizaki mpona kubimisa bana Israël na buumbu na Egypte abimisaki mongo aze 600,000 asali ba miracle belé bosa Pharaon pour convaincre l'esprit à Pharaon et libérer bana Israël. Nzambe pesi elonga na boka Moïse abimisi bango. Pe apesi la kake nazo mbina te promise. Ba komi na nzela moko azuli kanisi. Tango ozokota via musala Nzambe. Tango loko contrôler musala Nzambe. Moko azuli kanisi wana ya ko contrôler Moïse. Azuli kanisi wana akiko partager na batu misato. Batu misato na mbote mango ba ndimi kambe bona. Ba tomboke la Moïse. Bande ko ngai. Muto asele mo lambo. Muto kangoli mango. Muto lo mo wumbu o bazaki na opata 400 ans.
anabolela mikolo nyonso nzambe mukolo nindo imsabisha bumbu oyo nzambe tinda bango moto Moïse ye alati polula bango abingisi bango akoma na nzela bamane ko contrôler ce Moïse wana o asali bango la kala likamuzule ka awle kona e bani na Corée mutu moko kaka azuli kanisa wana ya babe mais akeko ino bana te na 3 autres personnes na bango a convaincre bango que batombo que la Moïse mais bande ko ngai tala makambozo ka aw Moïse ta ko yuki ka boala et ça n'est pas si na motema akoi ilongina se Moïse alobi azam lobi na tombo Corée na batu misato utanda kwa nzambe toko tala nani wana bino nyonso o azali ko santo kwa pusa bebila yawe nani wana nzamba tindi o tindi kaka kota biso kote asala musala nzambe bande golonga hii kambo ko isri pass makambo critique zile kaka to sikamo de golonga hii pona musala ya nzambe o asali mako bolam metamba ziyo kapesa mongo babosa de bolam nyonso o Moïse asali bango bakote na critique ya mabe ya Corée ananiye bana de kotonga Moïse bakangeli Moïse kada kana bade kolongai awa tozomona Moïse astilique tango tokena ze 4:15 à 12 soto dandi chapitre 1 okotanga balamu awa tobita Moïse yoki akwelo bina se sima alobi na Corée na bato na nyonso boye lobi na tongo yawe akola kisa nani azili moto na ye pe nani azili moto ko santo kwa pusa na ye lobi kokotia makala moto na kati pe boko sopa malasi likolo yango liboso ya yawe bongo to kotala moto oyo yawe akopona ye wande azili moto ko santo. Alléluia, amen. Atuke okuta na kwa nzambe lieu de rencontre l'église bonne que tuzaba tribu santo que bisi no tuzandege moko mais toke na église wana bisi tokuta na yawe nzambe aloto sala bongo mambakula donc ba couper sango koso malasi totala mbabula nani wana oyo nzamba ko telembo alo mbabula wana ko kudimona donc mutona yinga santo. Alléluia, amen. Tamba ke yikuna bane bona ngai faut chapitre bien. Alors nzambe azotalisa awa ke batuana kutu ba boya ngope ko nanga makabo Moïse. Soko landi réponse de la terre Abraham la verset 15. Ba boyi na motema moko kotosa so Moïse. Total verset 15 wana. Tala makabo nzambe ba di Corée zoloba. So total la verset 12. Moïse, bon Moïse a dit benga datana Miriam, bana Eliab, bako basongisi to oyate. Aussi on ongola biso kuna na Egypte. Mboko mo etonda na miliki na mafuta nzoni. On a biso awa poto kufa na soba zelo. Nyonso wana ikokite. Olimini susu komitia mokonzi na biso na makasi. Olakaki ete okoma biso na mboka oko. Oyo etonda na miliki na mafuta nzoni. Kasi tala sikoyo oye na biso na bele oye ezanga biloko o kabuli biso atabilanga ya ble etete vino o kanisi biso to kuva biso to boye boya bana nzambe. Amen. Esprit akaye sobe lati yo muntu donc na maulamu oyo muntu oyo kaka bebona asaleki osabili ai face ya mungu ngabaso kusola biboso sala ai face ba image nyonso ya Moïse olamba asaleki bango bakuta ko nyoka Moïse wana binisa na passe mais maintenant esprit akaye kote mango ba bosi na nyonso ba komi ba adversaire Moïse ozo bazolo Moïse boye to ko yate alikamana na usala kote mais quand le esprit kaye kote kada bango ba komi ko rivaliser Moïse. Alléluia, amen. Tala sikola suka na mboga de ngai nzambe taba yoki de mona Moïse ya moto nduba musala nzambe taba sala bolamo
azali muntu lokola yo. Ça vous montre, mais quand vous allez quand vous essayez de passer mon thème, à moment la passe, toi on a passé. À mon regret, on va regretter. À moi, ce que vous avez dit, peu pas d'oba. Ça ne va pas toucher ma beauté sur le psaume 105, le verset 15. Ne touchez pas à mes oins. Ce que simbi mon banzambe. Aussi minani. Ce que banzamba siligio, nana siligio. Nzamba siligio kaki. Alors quand on tali passage oyo, ok boy. Alors awa malobanzambe tout à fait ce que et bah kenda qui n'a d'accord kutana. Et kuna yao akitaki na lipata akiti na kategorize ndenge mesana. Maintenant c'est yao alobi na Moïse. Longola ba pembeni ya bato mabewana ba ibekra bana akorewana na data longola ba Israël ba longola pembeni bango. Pote nazo 6 bango nyonso libela. Kaka le même Moïse o ba critiquer a quoi sur le monde c'est on a aro ba c'est qui s'appelle afa ndeno go bomba mabota nyonso ko ko bomba kaka bobelu o ya sali mabe alléluia amen mutu o ya sali mabe o ya bandi mabe yende ko bomba zaba longoa a Moïse alobina bana Israël bo longoa na pembene ya bato mabe oyo bote sino bino bino so ko kufa alors kala sikoyo mumba zamba alors mais est-ce que quand le bimongo mbala moko albi banda le boyoka soki yawe te atida ngai na mabele awa soki yete atina na musala oyo soki yete pesa ngai nguya uno sala misala uno sala soki yete e soki mabele efungwami te po emela bino bokufa bomoyi loba ete yawe atida ngati mais tango kaka Moïse zo sisa ko bwana mbala ko datane na kore bisika batele maki mabele sanini soki emeli bango na mabota na bango na miso batinyoso tana boboyi ba bazo kufa bomo bazo dinda na libulu na miso mo témoin bazo ganga mais moi muto boya biksango ba ouf mais na telle conséquence maintenant ba au 250 oyo bandima kiko message wala a Corée o bandima a chakli toy pona oyoka critique wala musala nzambe o bandima babo maintenant ce que dans verset 31 au mona yawa kitimoto et là il est 250 mabota wana ezikisi bakonyoso alléluia amen ezali capter capter ezali kama somo badekona. Et puis, le même esprit où est Moïse, l'esprit de Christ, parce que le prophète Odio soit ça pour la vie. Parce que l'esprit de Christ. Le même esprit où est le haut. Il y en a comme 8 personnes qui disent que oh, ça pour moi Christ c'était moi ça est exact. Alors esprit où est le haut de Golgotha. To banga kanzambe to sabasali na ye. Pote soki o mutala babungoza Moïse a son yokoma le même Moïse va se critiquer a se senga babo lindisi a se senga nzambe lindisa babo nzambe lindisa mais le quoi nzambe misili kilati aboma kimo alléluia amen alors tout ça là très attention dans ma parole mais malgré ça batu bamonda ngo babangi na mwantango mukie na mota mukie babangi mais est-ce que ba komi ko ba nipo bon yeye za musale nzambe mais faut c'est que bato kufa yeye za musale nzambe faut le c'est que bato passe et pas nzambe bata kono ngai ya mo oyo to te Matthieu pesa alors il faut ko banga nzambe ko tosa moto o sale bola pote musala nzambe tango azokira motema. Donc, nous ne pouvons pas affecter dans les camps de ce motif. Et quand on a saisi la candagne sur les camps, nous avons payé à la prophète pour le Bokusa. On a saisi à Bokusa. Il y a beaucoup de saisi à Osoma Bele Fongomité. Pour me la ville de Moïse. On a dit Yahweh qui est gâté. Nous avons fait à côté de Moïse, à Bokusa, pour me Bele Fongomité.
bakomo critique bon ndeni yepe Moïse akomi procès le biso alors na mabe o bezo sala babosi na bango alléluia babosi ni ke o bezo sala et je sais Moïse et je sais pas mais le quoi lati l'esprit a caillé ba koti ko critiquer le sous donc ba tout des 50 ko fait trop là mambo trambo ba sili ba kei mais ba o ba tikela bo moyo ba komi su ko critiquer Moïse tala ka bozo et bateau kombo na yango memi mankufa kombo yango sisi bateau kota mais kombo bozo konte ko lata yango pro critiquer yango alors kuna pesa to ke na kotanga chapitre 17 chapitre 17 verset numéro 6 à 15. Amen. Sanga mobima Israël et bandi ko yimayima mpona Moïse na Aaron balobi bobomisi ekolo ya Yawe bongo baisraeli basili Moïse na Aaron kasi ntango batali na epai ya ndako ya kokutana bamoni ete lipata ya Yawe esimbi yango nkembo ya Yawe emonani bongo Moïse na Aaron bakei liboso ya ndako ya kokutana mpe Yawe alobi na Moïse bolongwa na kati ya lisanga ya bato oyo bakosilisa bango sikoyo Moïse na Aaron bapuei bilongi na se mpe Moïse alobi na Aaron Yawe asi asiliki asilikeli lisanga ya baisraelite mpe maladi esi ezwi bango kamata mwabola na yo tia makala moto oyo euti na mesa ya mabonza mpe sopa malasi likolo na yango mema yango noki epai na bango mpona kosengela bango bolibisi ya masumu Aaron asali ndenge Moïse alobelaki ye akei mbango epai ya bato oyo maladi mabe esi ebandi kozwa atumbi malasi mpe asengeli bango mobima bolibisi ya masumu atelemi na katikati bato oyo bato bakufaki epai ya baoyo bazalaki nanu na bomoi epai ya bango maladi mabe esili bato oyo bakufaki bazalaki 14700 kotanga te bato oyo kore bakufaki liboso ntango maladi mabe esilaki Aaron azongi epai ya Moïse na monoko ya ndako okutana tobeteli wana maboko oyo deuxième tour groupe ya mibale bato oyo bakontinue komosala kotonga Moïse Nzambe akwesi bango maladi mabe ebale koboma bango bato kombi babomi awa 14700 bakufi na épidémie likolo kotonga mongona ya Nzambe alors maintenant kaka mongona Nzambe wana akomande Aaron sengela bango libisi possible modio 60 bango bakosile bokufa alors sengi bolibisi après Nzambe pe akanda bande ko ngai motema ya mumba Nzambe ya Nzambe azana raison mokili mobimba atala kala mokimba soki ezana mutu moko ozo tema oyo ya mawa akosunga libota bananza mais na kata mokili moya ko kama bitu atomi 5 boye ezati amona ko mutu moko na tama nowe ko na noweka na tama ya abamona ka prakaka donc amona mutu moko pete mutu wana motema na ye eza motema Nzambe azo tosa Nzambe zebisaye azo saka Nzambe tunde ilesa mena yo mutu te wana yinde utombokela bato bazaka ke moso Nzambe somro nguru bato ko ka azo ko lengila donc de semence alors yinde utombokela yinde zo katsema be yinde lo mabe yinde zo sala mosala mabe après on va battre au même sala bo tout le monde expérience abakufa ebe et tene de oyo Nzambe wana azabo moyo Patrice a bonité dans Hébreux 13 verset 8 il est resté le même hier aujourd'hui et éternellement Nzambe no sala la catéchise il faut tout ça mayele bande kono ngai mutu ozo le sango na pompo ya Mungu Nzambe il faut ko benga na kaye. C'est un poison. Alléluia. C'est un mec, un assassin. Alika Bomayo, Alika Bomabota na yo,
alinga boma venir na yo moto ndenge on a télé na ye chassé biso tozalaka awa bandeko na ngai tika topesa no expérience moi mikolo oyo tovandi na apôtre na moni bolamu oyo nzambe asali oyo nga moko namoni yango nga moko nazovivre yango. Alors mutu moko aya koyebisa nga likambo moko apebo na ye en tout cas biso tozalaka awa tobengana. Alléluia. Na ntango nanga banda lelo omayoni attention awa ezatekele ozala nani pote nganzaki na pasi yende nzambe asalaki mpona kobikisa ngai na pasi wana ngai nazali na mpe na kufa me nzambe atindaki mpo abikisa na kufa wana après yo oyo kotalaka mabe biso na moto koyokona eza na chance yo bengana ye mpasi kokufa. Et très souvent ba oyo bayaka lolenge wana bible pe alobike bango bakotela bokonzela te mais bazotela liboso mpo kokangela nzela na yo olingi kokota konzela lolo mwaye mpe babango bakota bo eza baza kotelema mpo ebiki enzela lolo eza te yo ozala engage na wana mpo te kota yo okota te. Alors nini baosala bakokende kaka na kombo ya mungu wa nzambe oyo nzambe apesi mission ya koconduire yo ntina lola ya kobata bongo na yo ya kobenir yo osanda ayende azopemba kombo wana bandeko na ngai alafu mayende biso sana. Alléluia. Amen. Mayende yo ko sana bandeko na ngai biso même pas parole de mais na kaka kote olibaka bisika bolambe uti bazosala nini bolambo kubele mpote kutukambi mbote maintenant yosko bandite nini bisika bolambo ne uti obandi ko ozongisa mabe bisika wana ese nzambe otingela wo de temps ese nzambe otala yo nzambe akosilisa yo pose ingratitude ozolakisa mutu wana kwasala bolambo te kozolakisa mo liboso na ya nzambe okotima ndima nzambe te nzambe otomona ebo ete nzambe otinga profete na ye yango chapitre oyo bondima nzambe bozo makasi de chronique 20 bondima baprofete na ngai po te bozwa elonga. Alléluia. Elonga na problème na yo ezala boko prophète. Elonga na litumba bota ni ezala boko na ya prophète. Elonga na projet na yo ezala boko na ya prophète. Il faut que tout ça bonne. Tu mettez mon boko. Alors, pour nous qui sont les bonheurs, de mon ponte baptiste épidémie wana. Ponte si la libella Nzambe atindaki na Moïse ayebisa akamata banzete Nzambe le bando soit contaminé la critique. Et bon dans vous qui veut que pour ça Moïse donc que Macron soit comme contaminé la critique. Bango soit comme banzete moko chaque de bon. Chaque banzete la kata temple. Kaka Aaron zete botaki. Mais on soit comme banzete le bon il faut continuer. Paulo azaki contaminé par l'eau. Tali kababandaki mutumoko et contaminé 6000 ici babana na baso de critique et bandaki mutumoko maison bomisa des milliers et des milliers. Tangi na mwana mais nza ko le poyeba mo que bakono so ko mi contacter pour même ko yoka muto pesa kalito ko ko mitela mo c'est pas ça nzamba le bisa so amani. Ndako pesa kalito yoyoki na yo na ye ko mjela moko bini soko jwa mungela yo ko so ko no pesa lito apa njela nini mungela ko biso baka il faut que ça que tela moko ya ko ay ko biso baka problème ko chapitre Kotanga chapitre 17 to bana verset 16 ya wala bone Moïse lobana ba Israélite ete ba chef ya bikolo Israël ba pesa yo banzete zombe na mibale pe Comment Congo ya chef moko na nzete na ye na nzete ya ekolo ya Levi okokoma Congo ya Aaron okotia banzete yango na kati ya ndako ya kokutana liboso ya mofinoko ya sanduku ya boyokani esika na mimonisaka na bino petala makambo oyo ekosala nzete ya moto oyo na pona ekobimisa mitu ya bitabe boye na kosisa koyima oyo ba Israélite bazekoloba pona bino bongo Moïse ayebisa ba Israélite makambo wana pe ba chef ekolo moko ba pesi nzete
moko na libota na yango nyonso ezalaki ba nzete zombe na bibale nzete ya Aaron pe ezalaki na kati. Alors Moïse atie yango nyonso liboso ya Yahweh na kati ya ndako mosantu. Alors mokolo oyo elandaki tango Moïse akoti na ndako na kati ya ndako ya mosantu amoni ete nzete ya Aaron moto ya ekolo ya Levi ebimisi bitu ya bitape na fleur epe eboti puto na bombuma ya kotela. Bongo Moïse akamati ba nzete nyonso pe akeko lakisa yango na ba Israël. Alléluia. Amen. Donc vous savez que ndenge papa le donc ba nyonso ziki contaminé. Alors est-ce que ba nzete ziketala nzete oyo kimisa bitape oyo pe kobota bombuma nzete oyo lakisa ke bota wana maza ezala contaminé critique. Exact. Mais oyo ekozala na unité ni bitape ni bombuma donc dans un critique. Tango Moïse a tsali ka biona après autant le Bogolandaki a montré que c'était kaka ya Aaron et bimisi bitape ba fleur na bombuma banzete ba oignon sur ça et 11 dikalaki moyen bota bombuma donc c'est du baron sur c'est important. Ba de onakai est très important l'idée oyo nzamba azopesa yona kai poto beto loenga. Alléluia. Amen. To loenga donc to za ba yele pote oyo batu bakutana nango ndai mara kutana nango etumbu oyo mabota bazwaka ebota nga mwezo nango poto sa mayele badekona. Alors pour kosukisa na Jacques 4 verset 11 à 12 mutu atongi ndeko na ye azali ndeko tonga mibeko ya Nzambe. So tanga na Jacques 4 lisumu ya kotonga likabo kotonga mutu de bateaux ezali malamu te. Jacques 4 Jacques 4 verset numéro 11. Bandeko botomba na kate moto otongi ndeko na ye aze motonga mibeko ya Nzambe. Oyo lobi ete ndeko na ye azali moto mabe azali koloba ete mibeko ya Nzambe ezali mabe. Amen. Donc critique ezali mabe. Soko ozana likabona ko kritikaka yeba ke basala Nzambe ozo critiquer mibeko na ya Nzambe. Donc ozo simba moto. Et puis nani atime ba juge pour contrôler mon limo. Et ça chapitre 1 verset 1 mon limo yo moto mosumu moi contrôler exactement au niveau de domaine Nzambe mo ko contrôler kaye. Même quand on monte par règle à ça mise na yo ba iteli bazaki le roi prophète ya Nzambe makambo na baita biso ba ko kisiki kamiso atwa ona pa ona ya madonani ya Nzambe biso to kota de sorati. Donc il faut jamais un domaine intangible de Nzambe. Domaine musala Nzambe on dégonaliser domaine yote. Yo se limiter na prière zo pesa yo. So limiter na bolambo kwa zo pesa katana yo. Se limiter ça limiter. Moyo de bode limiter wana ko contrôler té. So contrôler ma kesi ma moto. Que moto vos exa. Mais ni ça la rappel. So que ni katsone comme katana yo. Mais Nzambe nene mongolo ya sala nini alongolo affectionneuse de mumba Nzambe. Toi tu me laisses quoi koti kat na yo esprit ya ko contrôler kaka mabe. Alongolo comme esprit na ko contrôler kaka mabe. Alors moi uta bula mo mumba Nzambe exact. Alors courant entre yo na mumba Nzambe abo et katani. Alors problème même te yele le oyo. Même te mon ya côté yo, alika bonseyo. Contact na mumba Nzambe sanini et kataki. Alors moi dossier Nzambe révélé moi pas yé exact. Il y a besoin kufa zo kota biso ba problème ezana biso. Alors on quoi kilo poto ya kota so mumba Nzambe parce que c'est ma son critique contre yo et comme une barrière au biba boso na yé. Tozo wana et comme une barrière et on vote na maboye mais barrière moko teni boso na yo moko tonki ya bon. Barrière wana ezo zo na makolo ko peser. Ni les autres pesés 4 na yo bolingo maza sokata ye exact critique wana esana ka babeba de kolonga
critiquer et bébé ça va bota. Critiquer et rater ça va chance. Critiquer et bouleverser plan nyonso o nzamba tie plan kwa malamu na yomoko mais yomoko moto otomboki obimi moto otomboki o mandoko tomboka na nzambe pata mozotombola mumba nzambe otombola nani nzambe tango mandoko salema be ozo kana ko salema be nzambe ko tiko tranquillité ba nekono ngai ejida ezamba lo bosote asalema be na Yesu masiye haleluya to yeba kama loba oyo wa atek Yesu yo kansi aventure na bana boso sala kemo abana ko sala mbala mbele haleluya donc le va zaki caissier donc à tout moment il recevait azozo ba bozo ko leye le ko azaki na reine na Yesu Masia abana ko za accord abana ko na secret ko na bato ko so da bako même ko lo wana zaki ni mokolo Yesu Masia ekoki o ifongo sengo aza livre et sengo ba kangaye pe mission na on za ba tindaka na mbele ekoki sama Jida pe akiko zombongo banyo alors pas abi non tamba kangaye aokima na ye atala kubakangi Yesu Masi moyali moi ezate mais muto wa besa bolimo ndengini ba ko bete et comme boye pas mesa ko sala momela mabe si place dini mais tabo kiko kwa kambongo la pesa ke par ba pariziona ba biso peuple biso sanini hérésie mbongo na maza ko ça exact tu as tout pensé de compte déjà clôturé ma paix ba te konongai et segre tout tikayako tous en reconnaissance ya bolambo omu de sala katatu biso bolambo na ya mode et biso to no mabisika to haleluya mogena mange nzambe na yo ita bage nzambe na yo ba Jacob ko sala nzambe na kai ibonta na yo ko sala ibonta na ngai alibisika nzambe ko mema yo na pena tikina ngoke haleluya pote ndibike nzambe azaka na ye na zana tabo ke propriété na yo contrôle bande ko ya ko de yo ko to do afisha ya ko ba zana piso de zana piso waza moto yoka waza moto ko bopa ko ndi ko sala ko ko bikso mo na ndi ko tana ye Merci papa, Docteur Guillaume, pour nous amis. Merci na nyo sostare biso, papa merci na lile oyo besiso na ngomba oyo. Papa merci. Kasi limbisa biso papa. Limbisa biso oyo kila biso mawana. O nyoso totambola kana ngona kozanga koyeba. Papa limbisa. Kanisela biso na paso yo mona ine kulus pona biso toko bena mabana liboso na yo. Papa limbisa yokela biso mawa. Yokela biso mawa. Papa to sengi kimia. Opesa biso mato ya mulimo. Pode tango tozoko yoka, tozoko bomba mitema biso tozoko kanisa pe tozoko sala ndenge oyoli. Yokela biso mawa papa osalisa biso. Sunga biso pote na biso moko toko ke lokote. Papa kimia to sengi. Sali la biso, sunga biso, mawa na yo kitela biso na nyonso. Na kombatata mona pe molimo santo. Amen.